yani mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kiatata mfumo longo mfumo dibundu tangu za wonsu nimbukena wabindama mukuma kia kisalo tulombele kwa sedieto watutela mana beto bana bakutokuvana kiambote faki Sufuru
tika twakubike no moko twavana sedieto kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutufuata sedieto tata fuma mbanza beto bana bakutukulombela bakafulu watusikirikisa Tusama ensambuza ngemfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yo untwadi wa ngitata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga muna yetu tukwa kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo lelo tozali na date ya le 7 avril l'an 2025 oyo tozali kokanisa na date ya le 6 avril 1921 nini ezalaki na mokili nguya ya tata nzambe na lolendo ya nkolo Yesu ekitaki na papa Simon Kimbangu wete aya kopesa kinya na mokili mobimba
kolongola makambo nyonso ya mabe ya mokili po ete ya malamu ekeka koyengela na mokili mobimba. Kasi moke oyo basepelaki bazala na mpasi balongo na mpasi pardon, pe mingi basepelaki bazala kaka na molili na misala ya mabe ya mokili. Bango wana nde bazalaki contre mingi na Papa Simon Kimbangu. Tokozongela manso te pamba te lobi nyonso Papa Simon Kimbangu Kiangani oyo azali mokonzi ya bule, oyo lelo azali empêché na bango nyonso oyo bazali balingi kozwa lubiko bayebete lubiko na bango awa na Yerusalemi, oyo bazali bakambi ya mboka baza na misala ebele ngonga moke kaka oyo bazali kopesa bango po ete bango mpe baya awa kozwa oyo bango. Et surtout na likanisi oyo mokonzi ya mboka azwaki kokanisa date ya le 6 avril ezala paye echome. Likambo yango mingi baza kokanisa ndenge nini ezali liboyi, me manso batata esi baloba yango. Papa diangenda kontima lobi ete le tout ira le mieux à partir de l'an 2000 ans. Biso bakimbangiste tozali bapaya te pamba te na bango nyonso misato ya bule Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa diangenda kontima babandaki koloba na biso eke mingi oyo toza komonela mpasi résolution na yango ekoya tango ye moko tata akozonga. Mingi tokanisi eke Papa Simon Kimbangu akozonga na ndenge asalelaki na 1921 nzokande azongi na ndenge na nzoto na yekasi na nkoko ndenge ye moko tata Simon Kimbangu Kiangani lobe alobelaki ete bakoko bakobengaka bakoko na bango mwana abotami na mbala mibale ntekolo mwana nzole manso mazali epai na ye ndenge azali kote ya biso. Lelo seremoni munene oyo esalami toyambi bandeko oyo bazalaki ya kobunga na masumu baza na bango bandimi, kasi na tina ya motungisi ya moyini Satana oyo akozalaka na biso pene tango nyonso azali kobenda biso na bisengo ya mokili nde tozali kokweya. Kasi awa bake kososola balobi ete tozonga na ndako ya tata na biso. Eteni ya mibale oyo bauti na bangomba mosusu bamoni ete nzela ya solo ya ngoi oyo ezali ya tata Molimo Santo
oyo mingi tokozela katata mulimo santu na forme ya mupepe na forme ya ndeke kasi eloba mieke mulimo santu azali mutu yango nani tata Simon Kimbangu tikete tolanda ye ngonga na ye esi ekoki pamba te elobama bango nde bayamba milemo lelo oya eteni ya misato oyo tobengi balandi oyo bazali ete panda mbotama na bango nanu akoti na ngomba moko te ngomba ya liboso kaka tata Simon Kimbangu lelo yo bakomi bango nyonso bandimi ya sika ya tata Simon Kimbangu oyo mutu akozwaka likabo oyo ya sika akolengelaka yango tolengela kondima na biso oyo tozwi lelo tokomi bandimi ya sika totala lisusu masumu te ndenge papa de Ngenda alobelaka yango mutu oyo bayambi sika makambo ne nyonso oyo ya Nzambe ekozala kaka ya sika donc amipetweli akolinga susu te oyo akolobela ye makambo ya mabe ya mabe atiki libela batu ya ndenge wana okomona soki liwa eyeli ye akokota tout droit likolo sans inquiétude pona nini aza mondimi ya sika biso pe oyo bayamba biso kala tozala kaka bandimi ya sika po esi tobeta mokongo na makambo nyonso ya mabe yango tolobaka ete ntango molai nasaleli mabe kasi naye kososola nasali nabeti mokongo makambo nyonso ya mabe nasala ndenge tata Nzambe alingi wete nazala utile na miso tata Nzambe na tango wana mondimi wana akomipesa mingi na biso banganga Nzambe se oyo musala esalami toyambi bandeko ezali nde biso banganga Nzambe tosali musala oyo na 1989 ndenge bapapa bafandaki awa soirée spirituelle efungwamaki tango efungwamaki responsabilité nyonso ya encadrement bandimi epesamaki na biso banganga Nzambe bapasteur baselo batei oyo tozali na kati na baparoise kokamba bandimi papa ya Ngenda apesaka exemple ya biso bapasteur baselo batei biso nyonso tozali kokamba bandimi tozala ba bon berger elakisi ete oyo berger ya malamu akozalaka na nzete na ye oyo esala crochet soki meme to ebwele oyo azali kobokola soki alingi okota zamba akotya crochet na kingo ya ebwele azongisi ye na nzela mopanga ezali mpona kobengana
banyama ya yauli oyo bazali ya kutungisa bibwele oyo zali kobokola elakisi ete mopanga wana mpona kopamela bato ya mabe oyo balingi babimisa susu bandimi oyo okotisi babimisa bango lisusu bamema bango na molili ya banzela ya mabe. Bon berger yango biso batambolisi bapaster bakengi balongi baselo totika te bandimi bazonga na banzela ya mabe koencadre bango ntango nyonso encadrement ya malamu. Mondima monani te na ndako ya Nzambe na soirée spirituelle mikolo mibale misato koyeba mpona nini azali koya te. Parfois mondimi wana akoyi malade mutu akosunga ye azali te. Donc grand devoir yango wana toza na yango. Papa Kisolokele aye koloba ete ndenge allure ya monde ezali kokendele biso batambulisi na biso bandimi. Papa Kisolokele abwakili biso file ya récupération na oyo totambolaki mabe na oyo toza na kati na lingomba kasi toza kosala mabe na biso nyonso abwakili biso file ya récupération. Donc récupérer biso nyonso toyoka lisusu matei yango kotala te nga naza paster naza so na posa matei te o ngai selo ngai nkengi o ngai longi te na biso nyonso bandimi barécupérer biso toteya na malamu na makambo ya malamu kasi ya mabe te. Moninga alinga kota zamba to alinga kota zonga na molili benda ye na malembe ozongisa ye na nzela kotika ye teke akweya kaka na masumu na teyi pe mingi tika akweya na ye tambolisi akosalaka ndengo wana. Papa Mfumu Ambanza Papa Dialunga na kiangani alobi ete na manso oyo tozali komona likambo moko kaka ekobikisa biso nyonso tozala makasi na mabondeli libondeli kaka likambo nyonso ekoyela yo ezala ya malamu ezala ya mabe libondeli liboso wana. Papa Dialunga na kiangani maso yango biso oyo tofandi na Papa Dialunga na likambo nyonso okoya na yango okoloba suka koyebisa yo kalangolo muna bisambo zala makasi na mabondeli. Donc période tokomi ndenge Papa Diange na lobilaki yango à partir de l'an 2000 ans ti tokokoma la l'an 2021 bokomona makambo ndenge na ndenge. Mena tango wana bozala makasi na mabondeli yango lelo eza komonana ena tango wana bokomona eke bokasi ya Tata Nzambe ekomonana etango wana bokomona eke Yelusalemi bokoyamba mabota na mabota pamba te lobiko nde ezali kaka na nkamba Yelusalemi ya sika. Nzambe akokosaka te o bapapa balobaki yango eza komona na lelo yango pe lelo yo Tata Simon Kimbangu Kiangani aza kolata charge na ye nyonso wana ndenge batata batikilaki tozala kaka makasi na mabondeli lelo encadrement makasi na oyo bato yamba makala na oyo yamami lelo biso nyonso toza na encadrement makasi tosungana wete tobunga te biso nyonso pe kinya eya na mokili mobimba solo
lelo ezali deuxième journée oyo tokozalaka na remise ya bakado pe continuité ya nzinzani msala esalama malamu biso tozali bapaster tozali nde bagestionnaire biso bagestionnaire tozala modèle ngonga si ekei kasi na ngonga mukuse musala emonana mpona nini Yelusalemi ezali kotongama batata balobaki boye na ntango wana likambo wana soki ekwei bato nyonso bakoluka koya na Yelusalemi aza na musika kasi na pasi oyo aza na yango abondeli na kombo tata Simon Kimbangu azwi lobiko azwi solution na likambo nyonso aza na yango aza musika kasi ntango akobongama akoluka naza nanga musika na sengi kasi nazwi bongo soki nakomi sur place akoluka koya sur place malamu bisika ya kolalisa bapaya nyonso wana ezala tolona pe kobokola biloko ezala pele ya kolia mupaya suka uti musika azokanza esika kokende akotala lisusu kolia te susi na ye akoma kaka na destination ntango akokoma asika nzala eye ntango wana bino nde bozoyamba mupaya boyebike mupaya yeli biso ndenge bapapa baona koloba mupaya bakotalaka na elongi te kasi na libumu yango tata Molimo Santo aza koforce biso tozala makasi na kolona pe kobokola pamba te bapaya wana ntango banda koyela biso po bakuta biloko ya kolia po bakuta pe esika ya kolala yango banzinzani tokosalaka mpona makambo nyonso wana me tozali pe korapele tozala makasi na likambo oyo etali ravitaillement pamba te ye moko papa Simon Kimbangu kiangani a partir ya papa Diangenda ye moko toyebi ndenge nini babanda kotinda bakomini ya kolesa Yelusalemi na papa Dialunga na ye kuinstaurer système na kotia $80 mpona bolesi Yelusalemi tata Simon Kimbangu kiangani ya ye instauration ya ba paroisse nyonso ya $100 mpona ravitaillement ya Yelusalemi pamba te butu moi bapaya bakoyelaka biso na ba imprévu ebele kuna nde ekosungaka biso ekokoma lelo oyo ravitaillement tobosana te na likambo wana biso moko ndenge toyaka tomonaka ndenge nini bapaya bakokotelaka biso tobosana te likambo wana pe likambo mosusu ya reboisement toza kopesa félicitation na biso nyonso bandimi lokola tobandi kozwa importance ya likambo yango mpona nini bapapa balobaki nkamba nyonso fo etonda na ba arbre fruitier banjete nyonso ekobotaka mbuma fo etonda na kati ya nkamba na lobi papa alobaki ebandaki na ye moko papa Simon Kimbangu aloni loso esika tozali kolona loso awa tozoba na etan ye moko papa Simon Kimbangu abandaki kolona loso wana papa Dialunga na pe abandaki kolona loso wana le 4 septembre 1999 tournona 9 de aye kolakisa ngai bozongisa esika loso ezonga esika awa yango tata ndenge alobaka yango chaque période fo tolona loso wana po batata batikaka likambo yango ndimba mankhondo awa na nsima awa place ya memorial zamba wana eza na se wana
tata Simuki Mbangu aza kolona makemba babitabe wana pe ba arbre fruitier mususu ba goyave apandaki kolona banda yimo ko papa Simuki Mbangu pona nini tango bapa ya basali koya eloko ya kolia ezate etabe ezali ale amelimai atondi nai ale mwa goyave amelimai atondi nai banda na ye moko papa Simuki Mbangu bamanga o tomona kana kati ya nkamba soki nini babuka kangote bibukela pona nini mopayaza na nzala iloko kolia ezali te babukili ye manga bapesi ye ale amelimai libumetondi na yango na ravitaillement pe na reboisement na makambo nyonso wana ngomba tobosana te tozala makasi ya koyoka matei oyo ezali koleka na Yerusalemi na tata Simuki Mbangu kiangani kaka na kati na bolingo mibeko pe misala okombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Bika twakubike no moko twatomba tonda lusiamu su tutambuli kwa sedieto muzola kwa seye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela matondo mingi bandeko balandi ya lolaka kimbangiste uta nkamba Yerusalemi ya sika solo batata bamama balandi ya lolaka kimbangiste boibi solo bongo ete tuzalaki babale kasi ngonga ezabe ngonga atiki be ebonga to ekuke epai wa endeko papa kia kusumbu chago wana papa Simalanda George le disque d'or wana asili to ngonga esili yaye asili kotika ebonga epa ya muningane wabino ndeko balandi solo ete to kolanda bongo mateya ya tata Songianzila papa André Mbenza Kangani